ça fait vraiment joli. Et regarde les détails. On l'a comme Voilà, ça, c'est ma cause. Et ils appellent comment sur comme salité au coquille chocolat. Si on voit le quoi n'a mis petit cadeau, na combo ya bana nanga comme ça, comme ça que na bec na zo oyo ya sika et oyo to boaka. Donc Juliette mususu et to ko fongola tout à la ceux qui sucreza ba ce soir ni na kati, d'accord? Monsieur comment ni ke ba ligne comme on salama ozoma c'est même pendant 15 minutes on ta la filmer na yo. Au coach on peut mettre ya Christmas tree comme ça et au petit mutu cadeau, mutu Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien, joyeux Noël, j'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. La vidéo est sponsorisée, donc ce soir, quand vous voyez que comme na Noël, dans autopé ça ba cadeau, na ba famille, na ba camarades, na ba copain, copine, na biso, na mibali na biso, na bana na biso, donc tout le kabablo ko pe ça ba cadeau, peut-être net na minute nga comme mutu passe na ba tena on peut s'emballer na nini, on peut s'abana na nini et comme vraiment ko ambrienga, donc voilà. Et là na compagnie na biso, ba tena biso ba ce soir to fungola na bino. Boyebi ke accessoire ezali cadeau okopesa mutu ya kitoko ekowumela pe mutu azolata yango tout le temps mutu azolata yango azokanisa yo. Donc voilà, na emballage ça vient comme ça euti okoma lelo na poste bo excusez nga mpona voir ça fait quelques jours que voix nanga na olinga ebonga ezobonga te eza toujours comme ça mais quand même mieux que nde ezalaki liboso sikoyo ekomi quand même mieux mais malili ekotaki nga. Donc voilà, et nous les belles dames chasse nanga ça vient comme ça comme bozomona et toi na o ezali package na biso eza comme ça eza na compagnie na biso ya Juliette comme vous avez commis Love Life Love Me, donc ça vient comme ça les belles dames, ça vient comme ça, c'est vraiment joli. Eza na carton en noir et comme biso Julia na Silva comme vous avez na vraiment présentable que ce qu'on emballe comme cadeau au pes mutu à kosepela et batinde biso pe o ezali saki nango comme ça ce qu'on tia cadeau na yo na kati ya saki que olingo emballa ngo te. J'aime aussi ça, c'est joli. Donc ça na okoki kokotisa to na o ezaba certificat nango anyway kokotisa o ezali carton non comme ça et o tiango pembeni ya Christmas tree comme ça et au pesi mutu cadeau mutuana ako sepela vraiment présentable et ici commis Julia Merry Christmas comme vous avez vraiment joli, j'aime bien. Donc voilà, et ici commis seulement Julia, donc c'est dans un système il y a 2 temps mais ça fait joli. Voilà on ezali Juliette mususu et toko fongola tout à la ceux qui sukweza ce soir ni na kati, d'accord? Toko unboxing na kati na biso ça vient comme ça. Et là, toi, on scanner code ou ce qu'on a na website na bango pour na comment na bloc bazoteka na Julia. Et toi, on a 2 cartons na kati, ça vient comme ça comme bozomona. Et na kozwa carton moko, ça vient comme ça na kati. Donc là, et là quand vous avez une chaînette et on a chassé comme ça pour na protéger chaînette na yo bien accessoire na yo ezala bien protégé. Ngai na linga mingi ba accessoire ba chaînette o ba koma ba kombo ya famille nanga comme na koma mama na linga mingi chaînette o ezaki na lati kombo ya bana nanga ou bien kombo mobile nanga na bana nanga ensemble, ça dépasse seulement ndenge o lingaka. Et na zu chaînette moko na compagnie na biso ya Juliette o bazana ba accessoire o ya chaînette ba koma kombo ya bato o lingo koma kombo ya mama, kombo ya papa, kombo ya sister, kombo ya brother, donc koma kombo ya bana na yo. Donc nga na zu moko oyo na komi kombo ya bana nanga misato, donc na sema na droit ya commencer kombo misato et là na komaki kombo ya bana nanga misato, ça vient comme ça. Là c'est joli les belles dames. Oh ezali chanti nanga ya chaque jour non longola na kingo te no banda kolata ngo na kingo tous les jours. Donc c'est ça que nation ngo ça le quoi que na mi pesi cadeau na kombo ya bana nanga comme ça comme moment toza na Kilian, Kiara et Kelicia na ebite so bo mona ngo bien mais peut-être na kingo ne boko mona et na sepeli pili ba cheli biso ba diamant wana mike wana yo sala ngo ka plus yo sala ngo vraiment kitoko.
Bah, les belles dames, rien à dire. J'aime bien. I love it. Et ça livre vraiment qui te connaît Kingo. Comme dans le bic et chaîne oyo. Et cause à la chaîne n'a quoi il y a chaque jour qui est na kobanda kolata. Et j'aime bien vraiment. I love it. J'aime. 10 prenez ça. 10 Juliette, prenez ça. Oh, les cadeaux n'a mon ami PC. 10 j'aime beaucoup. Et là, quand il balai autoza nango, na katia carton abisso, c'est comme ça aussi. Et là, on a sepé un peu bah, carton nango, et ça a vraiment qualité à kitoko. J'aime, et na kati nabisso aussi, bah, la kati nango basali yango. C'est joli, j'aime bien. Et ici, toza na o ezape aussi, ezali chaînette. Ça vient comme ça. Posez là, tolongo là. So bo remarquer nga na linga mingi ba chaînette ya mikie, j'aime pas ba bloc ya minene, so bo remarquer nga na ta toujours bloc moko ya mikie mais attirant, na préféraka eloko moko za classe. Dans le monde ba chaînette ya mikie za la classe, ça dépend ndenge yo lingela ba biloko nao. Nga na préfère chaînette ya mikie na kola tango comme ça, na lati moko mulai, mais j'aime pas vraiment bloc ya minene na kingo. Et na sepela ki pe na oyo, j'aime bien vraiment de basali yango, na pembe bomo na ondeza. I love it. Nde basali yango, c'est vraiment simple, mais ils ont attiré comme vous mon wana. I love it. J'aime. Ils ont vraiment moukié. Nga linga bloc comme ça. Bloc comme ça, la vraiment classe. Ça la vraiment kitoko aux la décité. Na kolongola oyo, peto meka. Okola telango avec médaille oyo mnene oyo. Soko lingi. Ou bien okola telango avec médaille ya moukié oyo kaka. Soko lingi. Et na deux médailles. Okola telango médaille ya moukié oyo soko lingi. Bien okola telango avec ensemble, médaille nyonso mibale okangisi yango ekomi moko. Okolatela yango pe comme ça, na médaille oyo, comme ça tous les deux si tu veux, et ça là, comme ça. Okolatela yango mulai so olingi, mais nga linga ba chaînette nanga eza milai makasi boye te, ça dépend seulement, mais na linga mingi ba chaînette nanga eza na ya mike comme ça, eza la vraiment ekangi nga na mwa kingo. Na linga olatela yango comme ça. Yeah, moi j'aime ça comme ça parce que et ça la kaka loko lati chaînette te mais médaille wana mtu ezo monana et ça fait classe mais comme dans le but que kola te l'on moulaye ko comme moulaye juste ici ça dépend c'est mandenge ozola te lango mais ngaso nazola te lango mingi ba les belles dames bobo mon elanga comme ça. Yes, I love it. Oh my god. I love it. C'est vraiment simple mais c'est classe. I love it. Rien à dire. Au fond, la carton na biso mususu ya suka otoza nango na Julia. Total à ceux qui ont les nini. Le carton à biso aussi, ça vient comme ça. Même information en oignon et tout. Et carton, c'est dedans. Et na kofumula. Et ici, tu as les bracelet. Donc, on a qui bracelet, on a sepelé, on a couleur, on a aussi les basali, on a na photo et mon anaki munene là c'est vrai na photo la mon anaki munene mais comment on a comme ça et ça mais c'est nice, c'est vraiment joli n'était sur mon ango bien donc bota la ba détail wana ba détail na ngeza vraiment kitoko la tionka bona maboko vraiment et ça là vraiment joli. Regardez-moi ça va tient ba couleur ya pink wana ya silver ezo mo ba gold wana ko ba diamant et ça là vraiment kitoko et ça na des et on a des bracelets bakangisi yango donc moko ya munene et moko ya mukie comme bozomona wana. I love it, c'est joli et c'est féminin. J'aime bien badete na onde bachili biso, ça fait vraiment joli. Sur la tongo ote ko mibale, ou la tika yango moko comme ça. Regardez-moi ça les belles dames. Ou la tika yango moko comme ça les belles dames, ça fait vraiment joli et regarde les détails. Ou la tonka comme ça yango moko, ça fait vraiment joli, j'aime bien. Voilà ma belle, nga déjà na mi peseli cadeau na ngai na o ezali na Juliette na compagnie na biso ya Juliette va les belles dames. Ben information nyonso ekozala na se ya vidéo et na kokoma pe discount code quelque part ici na écran. O na se ya vidéo aussi ekozala na information na barre information. Donc ce qu'on mis ça la cadeau, olinga ka ba accessoire, olinga mis ça la cadeau, peut-être olinga pe chaîne moko koma combo na yo, combo na mobile na yo, na ko ba ke beta tour na Julia. Kuna okozala desite batala ba marque ba accessoire et belé pe qualité la bango ezali kitoko. Nasengi merci beaucoup na Julia na ko sponsoriser vidéo na biso oyo ya lelo. Ok ba les belles dames là to silisi na Julia et Nathalie na oyo ezali biloko mosusu na ko inbox na bino oyo ezali na Temu na ko inbox na bino donc voilà. Na oyo ya liboso naza na oyo déjà na fongolaki. C'est quoi? Ça vient comme ça.
ezali miroir et j'aime bien. Ça vient comme ça. Et eza miroir moko même soki ozokende feti, c'est vraiment joli comme bozomona, j'aime bien. Soki eza kozokende feti, oza na mposa ya mwa miroir na yo moko ozala nango lokola na nini oyo na saki na yo, wana mposa miroir monene te, oza mposa kobongisa elongi na yo, oza na train, wana mposa mwa miroir moko ya bien. I think it's cute. Et mesure nango eza vraiment mesure na bande kolinga ke osalaka te kosalela miroir ya poudre, mais oza na miroir no comme ça et c'est joli. Eza na deux côtés comme bozomona wana et ezomonisa mpe kitoko. Okomonisa kote oyo eza vraiment kitoko, ezomonisa vraiment kitoko. Boyebi ke biso bamama na batala ya bafete comme ça toza toujours wana bastress, tokosomba nini, tokolamba nini, nabongisa ndako na ngai, nasala décoration, ezwaka toujours énergie. Et là nazwaki masque na nga, ça vient comme ça. Eza c'est ma masque simple mpona misu, mpona koede biso na se ya misu na biso ezala toujours ngebu misu na biso ezala ya kokwea te. Donc voilà, nazwaki 4 et bien 5 collagène na biso comme ça et ezalaka vraiment très bien. Nga mingi ba collagène comme ça na misu, otiango na misu comme ça ndozana na ndako bozosala mosala na oti kosokola, otie ba collagène na yo mpona misu na yo ekwea te. Nga vraiment nasalelaka ba collagène na sa misu yango bomonaki misu na nga ezalaka te ke awa ekoti, parce que so oza ke oza fatigué omonaki misu osalaka ke awa ekoti e edaka biso sasikoyo edaka biso mpona kozongisa biso toujours vitamine wana collagène wana na se ya misu. Donc nazwaki yango 5 comme ça, comme la Kessibino, ça vient comme ça. Et ça aussi, je vais utiliser. On a Temu, et nazali na sec nanga ici, comme vous en mona, na kofungola on a bino. Et là, comme sous on a zoaki, ezali bende comme ça, eza pona kotia ba essuie na biso ya kitchen. Ntango opangisela maboko otia ngo na armoire, na otia no même photo, so namoni photo nango, otia ngo na armoire et okotia essuie na yo mpona kopangisela maboko et tout. Donc voilà, ça vient comme ça, vraiment simple. Et ici nazali na oyo ya kosokola, eza ba accessoire ya kosokolela salle de bain. Soki oza na kombo na même kosokolela fenêtre nga lokola na salle de bain na nga nazalaka na miroir wana te, na fenêtre na nga nde na kosokolela nango, moko osalela yango mpona salle de bain, moko osalela yango mpona ba fenêtre. Donc là j'ai mingi mpona ba fenêtre, donc ozosala comme ça et ba salite ezolongwa mpo fenêtre ezala propre ou bien salle de bain na yo ezala propre, ezali portable, otie mai awa okangisi yango comme ça. Donc vraiment facile mpona konettoyer sema ndako etikala propre. Donc nazwi ba accessoire na biso oyo bozomona et eloko mosusu nazwi ezali tapis oyo comme ça. Nazwaki yango mpe na cuisine parce que nga cuisine na se wana cuisine ezalaka vraiment malili na kokaka te kozala pieds moko bana batambolaka pieds sans chaussette lokola kelisi alinga mingi chaussette te. Donc alinga mingi kozala toujours na tapis. Et là namonaki tapis oyo comme ça bakomi cuisine, donc bakomi kitchen en anglais, mais en français ezali cuisine. Donc voilà, c'est ma simple. Et ils appellent comment ça comme salité au kokiko sokolango. Donc j'aime ça aussi, je vais utiliser pour la cuisine. Na toujours la cuisine dans la des tapis. Ceux qui m'ont comme salité na tiem susu moko na sokoli ka bon na tout za na moko. Et na déjà na moko que na na salle la ka. Et là tu na mona ki on avec na zongo pour na koma nango mi balé. Et j'aime aussi pour la cuisine. Et là comme susu na zo ki na avec maman ma papa na biso o comme ça. Na bakitelinga ba chaussures oyo mpona boyebi ke ntango tokomi yango ekomi ta malili. Et ça ezalaka bien so oza mama lokola nga okendaka kozwa bana na classe chaque jour. Et ça eza vraiment facile mpona kolata ata so olati jean robe olati collant, ça tu peux porter. Donc namonaki yango vraiment bien mpe ezalaka biso mpona malili. Donc voilà, nazwaki na Temu, c'est comme ça. Mpe qualité nango eza ça va, yani oka plastique, mais mpona okendaka kozwa bana na classe par les belles dames, je pense que ça va mpona nga ke eza lokola lipapa mais ya libanda. Donc voilà, na couleur oyo bozomona, j'aime bien couleur ya marron I like. Donc nadia na plateau oyo na cuisine nanga, il faut plateau nazala nango na noir, il faut seulement kolongola yango poso. Mais oyo sikoyo eza mokie nazala nango na noir, boyebi yango bien bozala nazwango na noir tomona yango ezali. Donc voilà, na eza plateau oyo bozomona, mais eyaka comme ça. Après ntango olongola yango ba papier oyo batie ba emballage oyo batie ekoma biso noir comme ça. Mais malheureusement oyo eza mwa mokie, oyo nazala nango eza mwa monene comme bozomona. Oyo nazwi eza mwa mokie, mais tellement que na utiliser oyo plus de une année que na utiliser yango, namoni ke ebebi forme
Pe et comme et vendre des sous plat boité pour bana balingo utiliser en mingi et on ce qui vient à salle le qu'on a cuisine à salle la plateau oyo et ça n'a pas na ko kata donc on na utiliser en et na biki olo ko bumeli c'est ça qui na biki na zo oyo ya sika et oyo to boaka donc voilà on a utilisé en le sous-souté et na ko utiliser oyo ezali ya sika attention ça mon qui mais je vais seulement utiliser parce que ça ya sika ça peut qui to ça mon qui ma casse mais ça va et le comme sous na zuri ezali papier peint oyo comme ça pour nous utiliser mon salle de bain nanga, ça vient seulement comme ça comme besoin mona. Donc là dans fongo la moté, beaucoup utiliser mon partout dans salle de bain, en cuisine, dans ba armoire à cuisine ce que l'on changer, ça dépend seulement na yo. Maintenant on peut utiliser mon salle de bain et là comme sous na zoa qui ezali linyuka na biso ya makasi comme ça pour nous koniki la banzungu bi basani ce que kangami bloka makasi, c'est ça qui na zoa qui et nazwa ki pe babiloko na ngai ya spécial ya massage ya elongi namoni marque ya massage oyo marque ya brosse oyo namoni yango trop na Instagram babiki ezali très bien mpona kosala massage et tout je pense que eza eloko moko ya comme ça eloko moko comme ça oui ozomasse comme ça là mpona komasse kaka elongi efungwama balobi ke ezali vraiment très bien tozobenda kaka poso eza vraiment bien et tout na mona ki on a temu na lobi ki na mekango you know tout monde ndenge ekosala eza vraiment très bien ba o déjà nazala nango anyway o ndenge na utiliser mingi o naza nango na soma mpe na ticket max naza na oyo et sala nazala nango te sala c'est différent eza lokola na mwa baku wana comme bozomona tout bomona bien eza vraiment très bien tant ozona na ndako osala eloko te otala peut-être la roche même pour na 15 minutes ozomasse elongi na yo bisika omoni kozala banzela ozomasse bisika omoni ke baline ekomi osalama ozomasse même pour na 15 minutes ntango otala filme na yo la roche théâtre na yo ozomasse elongi na yo après avant que obanda omasse elongi faut zala cirque elongi na yo otiango moisturizer otiango mo mafuta elongi na yo ezala kokauka te après obandi komasse comme ngeli elongi na yo ezala kokauka te c'est ça qui naolakisa bino donc eza vraiment bien ce kongo ozona temu te okozwa même na ticket mas bateka yango donc voilà c'est vraiment joli nga azwa yango mingimingi mpona oyo c'est ça que nanga bando utiliser pe plus donc voilà comme susu oyo na vu ezali oyo eza colon namonaki colon oyo namonaki marque nango soki olati yango esala lokola poso moni na kati nango eza couleur ya chocolat et soki olati yango ezosala comme si ke esala comme ça esala lokola poso na yo et nasepelaki na technique yango nde basaleli yango esala comme si eza poso na yo parce que na kati nango batia yango couleur oyo ya marron nayebi ke tokomi na taille ya malili batango tolataka mpe bajipe et tout là nazwa na taille s nayebi ke taille s ekokanga mpe qualité nango nasepeli nango ezali très bien eloko ya suka na vi ezali col bakol mpona kokole tapis parce que tellement que tapis nanga na bacoin to bana batambolaka etombamaka nalingaki nakola yango mpona etomboma te parce que baoya kokwea okoki kokwesa moto mabe donc c'est ça que nazwaki quelque oyo bozomona comme ça bakole na biso mpona kokola moko osalela yango partout olingi mais nga nazwaki mingi mpona kosalela yango mpona batapis donc voilà balebel dame biloko oyo nazwaki yango nde nalakisi bino j'espère que video oyo esepelisi bino kobosana te bainformation ya biloko oyo soki nazwi ekozala na se ya video mpe kosenga merci beaucoup na Julia na ko sponsoriser vidéo na biso oyo ya lelo kosala te kozala abonné ko aimer ko partager vidéo et kosala nga bien makasi bo excusez nga vraiment pour na voix la voix ekei mais na biki to sala kaka parce que mikolo zo kende parce que là vraiment na biki so na zela ti voix nga ebonga okomona ke Noël ekoya koleka bokoyeba te bisika ni yango to ba cadeau ya malamu mpona libota na bino zala abonné aimer partager kosala nga bien makasi bisous joyeux Noël bye